Mbota na ndebino na ndenge bozwi libako ya kolanda ngai donc Clark Kololo mokolo ya lelo le 10 octobre 2000 po tolobela basango na biso ya République démocratique du Congo. Na oetali maître Chalère basango maître Chalère Mushinjibu toyebi biso nyonso na kombo ya Chalère asalisaki milulu pona koloba eke cette fois-ci ngaba eko changer tona na ba détail na commentaire ya Riti Bonanzebi. Kala batu bakanisaki ngaba ezali commune ya Bataloyenge. Tala lelo maître Mushi Njibu owa ebani na kombo Chaleur alobi image wana esengeli elongwa po jeunesse ya ngaba bazali sima ya vision chef de l'état. Ye moko maître Mushi Njibu oba bengi lisu ya fachi na commune ngaba azali bongo candidat na députation provinciale po na commune na ye. Alobi il faut que bana ngaba bazwa conscience po basimba batombola bendele ya commune na bango. Na yango asalaki mobange na caravane motorisé o eutaki na place super lemba yenda bakacha likolo ba jeune na sima kino na terrain baka na kune pai wapi bakomba esalemaki équipe ya nzango moderne ebetaki ba mère basotaki bino moko bozozwa ngo mboloko kuta kosa na sima na yango bakacha balivraki bakomba la bango elekaki kitoko. Maître Mushi Njibu Chaleur alobi esengeli ba jeune bayebela po vision ya président de la République elingi nango buzo bate otomboli batomboli yo kasi soko mekyo kitsa image ngaba wanande ekosimba te po maître Mushi Njibu alobi bana ngaba elongo yenda na sima président de la République balingi commune na bango esimba makitoko. Ngaba bayebi ke molobeli ngaba ezalaka nga mutu ayebi pasi ngaba ezanga nalalaka na ngaba na lobaka na ngaba nasalaka te naza chômeur naza quand même na bolingo ngaba lelo nasaleli bango hôpital traitement fele nazotonga baterase nakundaka bibembe yo comprendre nasali hôpital lelo ke po mama nyonso ngaba papa ngaba alela te chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atie gratuité na hôpital ngabe nasali hôpital na ngaba na tie pe gratuité na tie ke maternité au fele na kati kaka ya cérémonie wana invité monena yaki wana Jigal Kaska Songo ye ayaki na cadre ya parti na ACP pona ko accompagner maître Mushi Njibu o azali na ba initiative malamu pona commune na ye ya Ngaba. Na yaki d'abord on a appuyé activité à sportif pour d'abord ça ma tolobela Ngaba lelo fallait appuyer activité à sportif wana on a mon appel à solo vraiment que vaut notre leader candidat député provincial Nangaba qui est Chalère Njibu qui est aussi de l'union sacrée comme moi. Il vaut quoi? Mais par rapport à tout ce que je vis comme impression, sincèrement je ne peux que lui féliciter, l'encourager et le soutenir. Esenge na bino bokanga ke tolobela ngaba eza slogan te po maître Mushi Njibu oyo bayebi na komba maître Chaleur asala déjà centre de santé pour na soin ya ba femme vulnérable pe batu mususu bongo kuna soin de santé ezali bongo gratuit atongisa ba kanivo pe atongisa na boulangerie munene o ba jeune bazo sala pona ko silisa chômage na milieu na ya ngaba bana ngaba balobi elongo na maître Mushi Njibu Chaleur. En tout cas cette fois-ci ngaba esengeli elata lele ya sika po ba bayebelaki yango na buzoba babosana. Ya edingwe moto na ngenge mikoleleki to takibiso no sokomona ndenge nini na ba réseaux sociaux pe partout balobaki liwa na ye banonsaki yango ke edingwe akufi et à propos ya liwa na ye basango wana mwana na ye azangaki malobate o pe azokolanda ye tina niveau ya makambo ya talikach alobaki à propos ya liwa ya papa na ye o batunyoso bapanzaki yango sango a on a vu précisément province de Kinshasa Tolanda. Papa santé et dérangé qui azalaki na hôpital Mexico azanandaku donc tout va bien ya ngomo na otaki poto na yaki pona ko sala intervention ma pona papa donc tout est bon bana nyon surtout ya Congo partout papa na bino edingo moto na ngenge azali donc
lokola bimi bolekaka lekaka bomonaka monaka ye mpo esalaka ye mwa bien mpo azala isole te ayebisaka ngai kaka edi soki nakufi yo moto kokunda ngai te bato bakokunda ngai bato oyo ngai nazikisaka biloko mpo na bango bato oyo bakimaki baklasse bapara babete bango bafimbu mpo na kolanda komba ya Edingwe bango nde bakokunda ye tala lelo champion Edingwe aza kobela molobeli ya basportif aza te yango moni na ye epai ya grand frère totia grand frère maboko akende mpo soki baza wana lobi akozwa mpe miko akoloba mpo na Edingwe bakokipe ye ekingo bakosala grande chose yango moni na moma oyo biso tokotia nde basportif maboko bakoma liboso mpo bakende kolobelaka baikone oyo bazali ya judo nana kolobela bango na parlement azali te mie tozwaka sikoyo bagrand frère na biso moko ya basportif baene na biso bakende balobelaka biso mpo na bolingo ya sport oyo bango baza na yango. Tangu chef de l'État azali kobeta CT na oitali ba infrastructure awa na ville province ya Kinshasa mais kuna na commune ya Kinshasa na avenue Wangata to ebité eloko nini ezoko bloquer pour ba travaux oesila tolanda ba détail. Na commune ya Kinshasa précisément na direction ya Wangata awa match eza mabe makasi tangu tozoko mona président de la République Fachi Beton ye moko azo s'impliquer à 100% pour na wetali ba infrastructure awa la ville province ya Kinshasa mais kasi kotoyo na avenue Wangata match eza mabe population ezali kolela po depuis babanda kosala nzela oyo ezwi batanzela yango esilaka te bashina bazakaka bake kote kuna basimbi ndambu bazongi kote oyo basimbi ndambu batiki bakei babeti mikolo ebele baye lisusu bameki kosimba population zo comprendre te bashina balingi basala nini po nzela yango esilaka na yango te tala awa nzela yango ekatalaki nango lisusu 3 mois yango oyo bashina bayaka na bango te basalaka eloko te nzela yango bandi kozonga nango lisusu mabe na eta nango ezalaki ya liboso neti oyo mbula oyo emekai kobeta awa mokolo ya lendi mbula ya 1h dita kasi nzela awe tondaki mabeso ochemona ya bebe akei na ye abungi pe akufi yango population ya koto basali kolela bazo comprendre te nini bango basali po nzela na bango oyo ya Wangata évoluer te ezala toujours na état ya mabe il paraît au contrat ici là o bashino baliaki mbongo o bashino baleki boye babisi bango tozoya toke kota mama ya mutozo tonga kuna bashino bazongi boye balobi nzela na bino bo pesa yango na maboko ya Nzambe po biso toyebi su te tokosala ndenge nini boyoka population bango moko ndenge baleli situation tout à fait eza normal mais conséquence eza par rapport ya activité na ndenge tozotekela eza moins un peu bien tué par rapport à quoi nzela basalaki ezaki tout à fait tout le monde que musala ezosalema bien c'est encourageant mais qu'est-ce qui est comme le défaut mbula liboso ebeti mais auto zo vivre na ebite so ebeti journée mobimba ou deux jours tokozala ndenge nini eza mbula moke ebetaki ya lobby ya c'était lundi ebetaki nde omonima etelemi bongo mais moyen ya eko tata na caniveau et qui ende se dérouter ezate et le roi ne ebomi d'abord activité et aussi d'abord insécurité bama etonde liso abande tonda bamutoki pa wazati tozaka likolo mai moyen to tekezati bakili bazo nekalika na kwenke pour babanga bato na likiba bango baosala basimi koto batiki oh faleki basala nanu basisi no kota liboso apu baki basisi de bango bazosaka basimi abaye batiki basimi koto baye do basimba simba basisi no eloko liboso bosilisi apu boke kuna bosilisi apu boke kuna bosilisi bango bazaka basimbi bake kuna basimbi bake kuna basiko musolo ngesila mutu tande to zona njira bakongolo kasi bashinola ne bazosala bazosala Mvula kutu nanu ebeti te awa bota la position moto zoro le kanakati ya mai population za koteka kotoyo balobi po bateka ifo mutu aye kuna na ngambu abwakeli bango mbongo awa toujours na système akidiaba barame mbongo après bango pe babwakeli marchandise kotoyo match za mabe makasi yango to senga la gouvernement il paraît contrat et si la société oyo banda ko sala bakenda na bango soki contrat et si la awa nzele tikali boye kasi nzele zozonga lango lisusu ndenge zalaka na eta ya mabe bo benga société wana soit bo pesa bango mbongo bo renouveler contrat soit bo luka société mususu ya sika bo sala contrat ya sika ba poursuivre ba travaux awa yango tozobeta sete soki nzele yango ezongi lisusu na eta nango ya kala ndenge zalaka tango bo robimisa su mbongo ba reprendre ba travaux nyonso à zéro mbongo wana tokoki po sala ngo makamu mususu awa na ville province ya Kinshasa biso tosengi kaka bo mekepe koyoka biso bozongela ba travaux koto po awa match za mabe
infrastructure kuna tokende na kitambo na avenue oya nzela wana toyebite nini yako Oyo ezali nango rivière Kalamu te, ezali nde Prince Oya na commune ya Kitambo, plus précisément na avenue Komoriko. Eloko intéressaki ba reporter ya Mag FM ezali que tozali na saison sèche kasi modèle mai etondi na Prince okondima te okokanisa lokola mvula ebetaki awa. Bino moko botala mituka ekomi koleka na mai lokola bwatu pieton kutu komeka te o na traverser po okozanga na esika ya kotia lokolo po mai eleki et il faut kaka ozala na kati ya mutuka to likolo ya moto. Pona yango tozali kosenga kaka na bakonzi ba trouver solution na lombango na kosalisa kirage na bakanivo po mai eleka na ndenge esengeli nzela oyo ezonga na eta ya bien surtout ke ezali moko ya ba route secondaire ya commune ya Kitambo soki bobongisi ekosale loko. Tozali kaka na oyo etali banzela kuna tokei na commune ya Kimbanseke précisément na route ya Mokali toyebite nzela oyo awa bamvula ebandi soki ekobunga soki nzamba kozala na bango ekozala kaka toyebite te nzela oyo ezali mabe makasi pe ba usager ya koto yo bazangaki maloba te tolanda ba commentaire. Route Mokali na commune ya Kimbanseke na quartier Mokali ezokende na kobeba kaka c'est-à-dire nzela oyo ebeba nango bandakala kasi ezwa mama na kara epa ya autorité ezoko balisusu kobeba kala te nzela oyo ekoexiste lisusu te ako tozali na ba période ya mvula eko riske makadam nyonso elimwa bino moko botala kote misusu bukana ekoma nango zelu bawewa na ba chauffeur bakoma kobunda na awa pona koleka esala peke transport ekoma mwa pasi awa population balela kasi bamonaka na bango ata mutu moko te aya kobwakela bango ata zelu ya pamba po nzela ebonga botala ndenge mituka ezoleka na pasi population bazali konyokwama baleli epa ya autorité bayana nukobwaka misu awa na quartier Mokali na route Mokali po bango pe baza na Kinshasa nzela pena eza pasi makasi nzela pena tokufi na nzela izate nzela ikufi nyonso bakonza mboka batala ko biso nzela babongisa biso nzela tozalaka bien nzela ndo mpona babanga nde babwaka boye ezalaki nzela moko signal abwaka mabango oyo mpona kabine ekende azwaka OVD bakotaka mpo babwaka mabanga mpona nzela mais tozosenga na gouvernement na biso batya maboko mpona nzela oyo surtout mpona président république nzela yango toluka bavoi na ye aya asala nzela oyo ti likolo ezela esongoma makasi nzela eza te donc tobula tokemba mabe pa posa yango eza kaka bazwa likantika ya bongisa ya biso kama moke nzela mpo banzela mosusu babongisi koto biso na babongisi te depuis ntango toponaki ata moko ayaka kotia intervention toka ayaka kokipe te sikoyo tosenga na bakonzi ya likolo baintervenir batia biso pe ka koto biso na toa na kini na Mokali na ngambo po biso pe toza bato koto oyo Autorité boyoki ndenge population na bino ezali kosenga lisungi baza pe na besoin bango pe ba vivre na ba norme lokola na ba commune mususu ezate que na ba commune mususu bozali kobongisa na ba commune mususu bozali kobeta kara basengi na ba député nyonso oyo ba vota baya kolobelela bango moma yango yo bazela kaka na ba élection te po baya kokosa bango na ba bassin po bakoyamba mutu te moma oyo fale basala misala yango yo kasi bango bamonani te population balobi bazali kotalela bazali kojimele.
Phénomène kuluna na ville province ya Kinshasa ezali toujours kozwa ampleur makasi na ndenge ya defoite. Po soki ovandi na pokwa liboso ya television, okozanga te komona na commune tel bakuluna babomi to pe bakati mutu. Yango totuni nini yango esilaka te po ata film ya Jésus ezalaka mulai kasi suka esilaka kaka. Soki totali bien, la plupart ya ba civique wana ezali ba mineur. Kasi makambo bazali kosala na âge na bango ezali kobala na te. Alors que jeunesse ezali à venir ya lobby, ceux qui à lire o ezali ko continuer kaka na ba jour à venir RDC ekozala na problème suite ya phénomène oyo. En tout cas ekosenga na ba parents ba veye makasi na éducation ya bana po biso nyonso toyebi yango malamu eza kaka na 3 places oyo mutu akoki kozwa éducation, soki na ndaku te, na école ou bien na église. Pona yango tozali kosenga na ba pasteur bameka mpe kozwa part na bango eza kaka te kotelema liboso ya cher kote ya nde koki mikolo misusu pe obeti mwa tour na quartier na banganda okuti bayaya otei bango liloba otikeli bango mwa eloko 2 ou 3 fois bakomesa na malembe o invité bango na église bakoya o gagner pe ba âme po misusu pe ezalaka na ba esprit moko ya animaka bango po basala makambo wana bozela kaka te homme to pe femme d'affaires po boyebi akopesa dîme na offrande ya malonga nzokande ezali malamu te po bible ezoloba bokomisa batu nyonso bayekoli na ngai baponi race to parent social te donc bosala musala ya nzambe na ndenge esengeli bino pe bakuluna boyebaka ke maître ya vie na yo eza yo moko nakobeba nakobonga nyonso eza kaka na maboko na yo tala soki boyebaki pasi bopesaka baparent na bino na mitema oboti obokoli kasi après lobi mwana komi na ye kuluna boye kitoko te. Na ville province ya Kinshasa bakinois bakoma konyokwa makasi na oyo etali courant Bajan ya SNEL basalaka lisusu musala kitoko te po soki otamboli na ville province ya Kinshasa na ba commune ebele oko constate que mulili ekoma mingi po courant ezalaka lisusu te na ba kote misusu courant ekoma nango ya mari de nuit e ya kakaka ba 1h 2h 4h ekei boko sutuka na tongo bo courant ezate soki ozalaki na chance ya ko sutuka na ba 1h to 2h ndoko mona yango population bayebite basala nini po ebele bafutaka ba facture na bango kasi SNEL na ngambu na bango apesaka bango courant te azali kosala musala kitoko te kote misusu ba câble ya courant ezalaka lisusu kitoko te ekoma kozika zika alors que courant na bandaku ekomaka lisusu te na bandaku bappareil électroménager ekoma nango ba statut bikeko po esalaka lisusu misala o esengeli esala te po courant ezalaka te na yango population bazali komituna kafumba na barrage ya Inga o ezali awa na République démocratique du Congo musala nango ezali nini po bango moko ba congolais bazali ko se retrouver na courant te ba Jean SNEL bo trouver solution po mboka ezali kokufa boye kitoko te. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin
oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratique yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là chirurgie maternité radiologie kinésithérapie échographie endoscopie nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix boyoki balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba na yo na oyo etali prix a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele Ah, toi ma mère, femme noire, femme africaine, oh toi Dama, je pense à toi. Toi qui m'as l'état, toi qui supportais mes premiers pas, toi qui la première m'ouvrir les yeux aux produits de la terre. La maman ni maman, la maman ro, femme noire, femme africaine, moi c'est mon thème bobo topé pour savoir oyo wapi, Janine Nsono Ngele, oyo ba mesana kobenga e nani. Ah, ma nani, ata soki babandeli mokili, to kopona kaka yo lokola maman na biso, pour lokola yo, bazami balé tout ça la seule et l'unique à ton genre. Lelo ezali mokola mbotama na yo, biso Mak FM et longona gili tuwe lope libota mobimba. Tombeli yo, joyeux anniversaire, longévité, prospérité, paix, succès, bonheur ezala na nzela na yo. Oh mais lisusu koleka, oh simbali bende ponzete ekobukana e kosala kitoko makasi.
que yo, oui.